Joyeux Noël à tout le monde, partout, à tous nos abonnés, à tous les frères et sœurs. Oh, bako tomber na vidéo, oh yo, en tout cas, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Pe bambote, bambote, bambote. Na bandeko nyonso partout bozali à travers le monde. En tout cas, na lingi bino mingi, na ebi bino pe bolinga kanga mingi. Merci pour na ba abonnement na bino, merci pour na ba commentaire na bino. Merci pour na ba remarque na bino ba suggestion na bino ba idée na bino oh nyonso boza ko apporter biso comme conseil en tout cas ezokoma et petit à petit toza ko s'améliorer. Alors comme tout le monde na photo tolingi to solo la likambu oyo en tout cas ezo déranger topé et déranger communauté na biso. En tout cas ba papa ba maman mingi ba recevoir ki vidéo oyo na ba WhatsApp na bango na ba Facebook na bango Instagram en tout cas tamboli et panzani ba misusu kutu bandeko ya bango ya Afrique ba tindeli bango ba misusu bandeko donc à travers le monde partout on sent on voit l'indignation en tout cas ba tupe baza indigné baza choqué na komona ba image wana en tout cas franchement moi-même aussi ça m'avait choqué pour preuve Natala Kikaka quelques premières secondes de la vidéo, le reste Natala qui angoté pour na eshoka kinga dans liboso. Alors batu ba lobby, batu ba commenter, il y a eu des émissions et salami de gauche à droite, voire même l'un de conjoints, il y a une personne sur la vidéo a benga qui même na live moko pour na ko intervenir pour défendre son épouse. Donc wana to kota na ba détail c'est wana ils ba vie privée na bango, on n'est pas là pour parler de vie privée des gens ici. Donc bazala soki ndenge nini en tout cas wana etali bango. Et pour dire que s'il a pris ce temps-là, s'il a appelé pour intervenir ou bien essayer de calmer un peu l'hémorragie, c'est que quelque part bazui retour il y a vidéo wana, c'est qu'il y a eu des appels, mécontentement moko boye bat ba manifester. Peut-être, excusez, dans ce cadre-là, le monsieur avait appelé pour appeler sa point de vue, appeler sa position na bango ke moko mobali aza choqué. Bon, bref. Sur ce, tu peux condamner, tu lobby, bazala kabongo, basala kaboy. En tout cas, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ils ont un cadre privé. Mais ce qui est commis sur la place publique, sokoko bimana miswa batu, en tout cas photo ye barakolata. Tu peux être sexy, cause à la sexy, il y a une grande différence entre être sexy et être vulgaire. Po okokolata na yo classe sexy, soki ba envie na bango ezalaki mettre en avant. O eza ba tout baza nango peut-être belle poitrine na bango. Ba kokai kotonga pe modèle pe ya kitoko descend mais etie en valeur poitrine na bango. Moi décolleté moko ekiti kitoko moi nini. Elingai toujours ebongisa ba forme na bango soki posa na po soki na otala ba photo na ima vidéo wana je me dis sûrement bazaki na besoin batu ba mona ba tout na bango ba na ona nzoto. Ouais, c'est ça mutu msupa ko ben c'est que la manière dont ba saleli ngonde wana ndesko eke kitoko te. Il fallait balata modèle na bango ya kitoko tongi yango bien sexy là et classe olati ou apparaître na miswa batu. Mais dommage et salami ndenge salami. Ba msupe balobi eza ba chirurgie, ce n'est même pas naturel boy. On n'est pas là, on n'est pas contre la chirurgie. Moi personnellement, je suis pour mais pas en excès. Pour parce que eza eloko moko eza très très important et eza ko résoudre makambo ebele. Chirurgie esthétique eza batu mususu akoko zala azaka na ba complexe moko boye. Ezo sala moi mal-être moko boye. Alors po mokili oyo ba miswa batu mutu akoroza la botami na ye na libota na ye peut-être ba se mokara na bango na ye te mais soka bimi libanda kutai na batu mususu ta musu ba finga azolo na ye. Ta musu ba finga ka apparence na ye. Alors omona mutu azokola na ba complexe moko boye. Tanga komi na mwa makoki alingi abongisa mwa apparence wana a apparaître plus belle, à apparaître boya zongisa boye. Donc dans ce sens-là, chirurgie ekoki ko aider mutu po aboma mwa ba complexe moko boye tope alongola mwa mal-être moko boye azala nango eza nango mabete. Pe na ka ya ba accident pe et ça arrive hein, mutu asala ki accident ozalaki na yo bien après accident oka
ozwi malformation moko boye ezosenga intervention babongisa eza mabe te. Okoki mpe kozala ozalaki monene ntango okondi baposo elembi nzoto eza su kitoko te na boye ata yo moko omonake okomi bizarre bakoki mpe kosala oyo yango. Ce n'est pas mauvais. Comme aussi mutu mpe akokozala azalaki na ye moke mais suite à maternité ou bien na libota bazalaka bato ya minene oyoka mutu akomi monene na ndenge moko boye. Donc eza baraison ebele. Comme dernièrement tomonaki ndeko na biso moko mwasi babetaki ye masasi et pas garde du corps moko boye monoko mâchoire epanzani. Mais mâchoire wana notre sœur après traitement il faut ça la chirurgie esthétique, il faut zongisa mâchoire na ye ndenge ezalaki, il faut bongisa po mutako otikala monoko epanzana bongo te. Voilà l'une de raisons pe mutako iko ça la chirurgie esthétique. Même ndenge baloba kaka opération nyonso risque zéro ezalaka te. Opération nyonso ezalaka na ba risque nango. Ezana batu pe oyo bakenda kosala yango batikala na ba mbeto ya hôpital bazonga na bomoi te. Bamisusu bakufa kaka na se ya anesthésie wana batiaki ye. Bamisusu bakufa pendant l'opération. Bamisusu pe basali opération bien après ba complication ye bakufa. Donc bamakambu ekoma ebele to pe eboti maladie esengi ba amputé bakata balongola. Donc ekomaka ba conséquences pe ezalaka. Donc pour dire que tango ozosala yango linga osala yango na ndenga malamu na ba condition ya malamu na ba institut oyo eza peza recommandé esika basalaka yango kolanda ba prité kolanda moins cher te kende esika oyo bato baza qualifié na mosala wana nde basala yango po ba conséquences. Mais malgré ça atape na ba institut qualifié risque zéro eza toujours. Risque zéro ezalaka te. Opération nyonso risque ezalaka kaka ta le docteur le plus titré soki ndenge nini risque ezalaka toujours. Yango omonaka na ba opération toujours mutu il faut signer papier que ondimi ba intervenir, ondimi ba sala boy parce que risque ekoki koya na bandenge ya ebele. Président ya ex-président ya Nigeria Obasanjo mwasi na ye akufa na chirurgie esthétique. Soki boke na Google boluki bokomona. Mwasi na ye akufaka na chirurgie esthétique. Président Obasanjo ya Nigeria. Tozwi Claudia Sassou, sa demi-sœur, akufaka pe kaka na table ya opération. Na ye akendaka basala ya opération atikala. Donc pour dire ba risque ezalaka toujours peu importe institut o ba osala yango. Donc tango zolinga osala yango koke kosala yango pona loyenge te po kaka baninga basalaki yo pe sans raison oke kosala non. Soki penza komi important eza penza omoni penza kokomi na suka là ça va. En tout cas sur ce point là nakanisi idée nanga na transmettre yango malamu. Et puis sur cette on lobela bomoni na petit deux photos. L'une d'entre elles oyo aza na droite oyo atie chignon ye aza mwasi ya libala ye alataki na ye soutien na se. Mais ce que le problème c'est quoi? Soutien eza noir oyo ya tie likolo c'est jaune. Donc na ba flash na tout ça image batu penza bazomona bien te. Mais soko tali vidéo très bien okomona que la dame qui o azana chignon azana soutien na se ye mabele eza libanda te. Ba mutu mabele eza na libanda o azana gauche o atie nzela na katikati ya suki yende alati na sans soutien et ça se voit. Mais la dame avec chignon alati soutien. Soko tali okomona que oui réellement alati soutien. Donc et ça la kinga pas si tant on yoki abengaki na live ya HM Viroma ndenga zo lela que ba longola ba image wana. En tout cas ça m'avait fait très mal et bon bozela
En tout cas, j'espère boyo qui moi parti wana et ça livre vraiment passé. Personnellement, et ça là passé. Koyoka mutazo lela sûrement batu ba bengie sûrement ba image o bande konaye ba ekomela i bande konaye komi pa bana naye pa ba yaya naye ba leki naye ba camarade sûrement entourage naye baza choqué et la dame a kokité abimisima ya misu. Donc pour dire bandeko o nyonso bozana en tout cas botika ko critiquer batu mususu bakoka na bango ko supporter ba choc te erreur ezaka kapo azalaki lisanga na bango et quand la vidéo a été prise yepe kwa monana ki na kati et batu ba prêter attention te que non elle est là alati ne soutien na ina se ba ningande balati te mais tellement bango nyonso bazalaki ensemble bazobi na pe balati modèle moko et bimika kalokola yepe alata ki bongo. Pour preuve, alobi même tango amonaki baninga na ye balataki yango sans soutien, ye moko kudu pe azalaki choqué. Donc c'est un peu ça. To liango balobaka nini le mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. Banani o yo fréquentaka. Balobaka dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. O fréquentaka banani, o vandaka na banani, o tambolaka na banani, o sololaka na banani, tolobi te ke kokima batu. Non, mais na babisika mususu pe baloyenge so moni pe place wana net bongo baninga balataki na bango sans soutien. Lingo za no mwa musika po, sikoto komi na biso na monde ya ba Android, ba smartphone. Donc n'attend kaka ya moke un laps de temps bakoki ko filmer bino pe image etamboli mokili mobimba. Donc faut faire très attention. Tu t'affiches avec qui? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ba misusu bakoroza ba déjà azana em lilala ya kopola. Yé déjà les années nzete si abete la nekake. Donc boloba te. Donc ils ont changé nango yé et l'autre côté. Donc heureusement ta exemple ya Brian na Grace Pound. Bangomi Grace na Brian. Ah oui, c'est un couple, c'est normal qu'elle s'appelle Grace Panzu. Donc c'est un couple. Bon, même devant cette situation, la femme est sereine, la femme est calme. Mais c'est le mari qui s'agite. Il s'agite pourquoi? Parce que ça milliers n'a été, monde n'a été. Donc dès que vitesse makambo kendelara na internet, vitesse makambo memamaka na YouTube, le mari ne supporte pas. Donc allez à gauche, allez à droite. Donc tu commences à expliquer à tout le monde. Tandis que la femme est calme, pour ebi baro ba bete la ba kake ba forme ba ebi ke ezango actualité. Ce qui actualité mususu yaka toujours ko balayer mususu. Donc ce ka likambo ebimi kaka lelo avant to koma minuit to ganga Noël likambo ou avant to oui to koma le 26. Donc likambo ekoko bima et changer nango batu babosani même oh wana ba komi kolobela wana. Donc pour dire que bango ba batu ya monde wana te quoi se rendre compte en pleurs likambo ezui niveau ekomi batu babenga na gauche batu babenga na droite la dame a kokité et a sengi bo retirer topé bon ko retirer comme déjà difficile pour na façon yango epanzani eza moi pasi mais totaka kana mitu total la vidéo wana malamu de konabiso alati na ye o azana chignon en tout cas alati soutien et ça se voit yango o baloba na bible ezoloba na biso que errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Moussou sur le conseil de méchants, les animés, conseil il y a 15 ans, so kalatina atiki libumuli banda, ça ne choque pas. Mais une maman de 60 ans, mais ça va choquer, mais c'est quoi ça? Donc c'est un peu comme ça, on a peu conseil à méchants. Ban modèle, lisanga, komela masanga, en désordre, kosala ba tapage na fête, ba mona bino ndeboye. Boko ma relaxa ba sac na ba fête boko donc boko na ba délire moko boye et ça la bino ba grande dame te et ça la bino
peut-être bamsu bakansaka wana non, ce n'est pas comme ça. La classe, kozala une grande dame, c'est d'abord la classe. Tu dois avoir la classe, c'est ça. Une grande dame, c'est la classe, sa façon de se tenir, sa façon à vendre là, sa façon à se comporter à la table, c'est tout ça qui fait la grande dame. Ce n'est pas oyena fête au bando là qui sa sac na yo memi ya Louis Vuitton ou to somba qui 2500 €, tandis que mutumsus pas koza na fête wana a memi sac peut-être coûté 12 000 € malobité à la qui cité. Donc monsieur roya au bando là qui ça ba bijoux au bando là qui ça na lati ba collier minene mais koza na mutumsu avant na fête wana lati moi singa moroka ya muke mais ezana moi médaille en diamant qui coûte plus cher que collier oyo lati wana en or, ce qui peut 9 carats, ce qui peut 18 carats, on ne sait pas. Donc, pour dire que ce n'est pas ça qui fait que à la grande dame, à la grande dame, ce n'est pas ça. Alors, tout ça là vraiment attention. Pour même les Bibles, les autres, comment nous tenir dans la société, comment vivre, comment être avec les autres, langage nabiso vis-à-vis à Batu, boaba parents, boaba responsable. Hein? Bible lobby errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assit pas à compagnie de moqueurs. Au vandakana banani batuano yebi ke bazana bango déjà banzete betela kake oko sangana na bango pona bosala ba délire et ko bota kaka buzoba izala na bango na mayele soki babuzoba na bango ezaki fête ba place au vendre ezaki belé pona mona ina vidéo mususu la dame n'était même pas là na mususu nde à apparaître pour dire peut-être azaki ne mutatable na teta musu ayaki ka po babina mais tant déjà yo moko ba tenu na bango eshokaki bango il fallait za no musika o balobaka innocent mowe lika mususu cause la paix salama nango kala wana zane déjà si ayebana na ebongo mais o balobaka o Félix Oyaze kwa lobaki na émission moko ma mitifa kala okozwila ngo pe makofi asika. Donc il y a un souci, il y a Samwa na déjà kala, il y a yindisa na esa sala na biyoma. Lelo kaka albimi lisusu ala zwili makambu ezalelele na zwili ngo makofi lelo na 2021 pour à travers ça kene 2022. Donc azwine ba makofi na il y a dernière minute. Donc toza na te pona kolobake biso ba santu binonde ba sumuki en tout cas eza conseil pona biso nyon soto e ba kusala attention. Avec qui on traîne, avec qui on parle de quoi, avec qui totambolaka, pour aller où et pourquoi. Donc, biloko wana nyonso fo ezalaka ba question oyo ebalukaka na mitu na biso. Pour mokili oyo, maintenant, ba caméra est commis partout, ba vidéo est commis kosalama à tout moment, yo kokoza loyebi na yote, mutu mususu na kwen moko boye azo filmer bino. Et c'est un peu ça. Donc, il faut toujours faire attention. Si comme maman la biso boye, comme il y a collé là, ceux qui passent ne mouta ko krapé makambuto, ka se retrouver ben à l'hôpital, tension kiti, allez comme makambu belé. Donc, et ça passe. Toye ba kote la bango na se, bazaka bandeko na biso, libunga ezalaka. Peut-être pe na partir il y a vidéo oyo, ta mususu pe ta moko na bango ako changer ou bien ako linga asala autrement les choses prochainement. En tout cas, mounetinga personnellement, balatik ba modèle na bango ezaki nango kitoko, mais problème kaka nde nase batie na bango elo côté. Natali pe ba âge abato yango batie bilo côté nase. Âge c'est poussani. Pongo âge na âge oyo kogo pour servir encore à quoi? Donc ozano pe starter. En tout cas, on a se posé la question, belé bali bisanga bisika bazali, mais natala ki âge na bango, natali bilamba balati et correspondre te. Natali ba délire ba osale correspondre te en tout cas bandeko to passer ba Noël